mboka ya Kongo bakoko basambela kinzamba nguya lelo mopaya ekote ya biso tosambeleke kopoto mona nzambe biso toboyi kosambela nzambe ya ekeko na ekulusu biso toboyi kosambela nzambe ya ekeko na ekulusu kimbangu yaka okombola maso ya mabe aomboka Kongo bakabwani pasikindo kikufa maso ya mabe tondi ao Kongo tobangi tozeli enzambe koloso kino lelo yo ye ayokakate mwana Kongo kundola bokoko nayo watoto mamboka Kongo sika mwana Kongo kundola bokoko nayo watoto mamboka Kongo sika tasitalembi kusambela nzambe ya ekeko na ekulusu tasitalembi kusambela nzambe ya ekeko na ekulusu lopasomo indo zakozela nini koyo zongela nzamba bokoko nayo lolenge moko na mikele mesoso basambelaka bokoko na bango mwana Kongo kundola bokoko nayo watoto mamboka Kongo sika mwana Kongo kundola bokoko nayo watoto mamboka Kongo sika tasitalembi kusambela nzambe ya ekeko na ekulusu tasitalembi kusambela nzambe ya ekeko na ekulusu kimbangu yaka okombola maso ya mabe aomboka Kongo na tembe na Gomore beta mondenge na tembe na Kibangu beta mondenge ya sana tembe na Bapaka beta mondenge mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo mpaka ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo ya sana tembe na Bokoko beta mondenge ya sana tembe na Kimbangu beta mondenge ya sana tembe na Makipa beta mondenge ya sana tembe na Gomore beta mondenge mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo sana tembe na Bokoko beta mondenge sana tembe na Muloba beta mondenge ya sana tembe na Gomore beta mondenge tembe sana Kokozola beta mondenge mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo kaka sana tembe na Kibangu beta mondenge sana tembe na Bakoko beta mondenge sana tembe na Gomore beta mondenge sana tembe na Bakango beta mondenge mana Kongo ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo moninga ndeko atio bomba na wapika kemo pepe mula mabanga lekekele nayo ya sana tembe na Bakoko beta mondenge ya sana tembe na Kimbangu beta mondenge
Na kombo tata mwana pe molimo santu balandi émission na biso topesi bino mbote parce que ndenge bino bolingaka kolanda émission na biso bozalaka na patience mingi pe vraiment tosepelaka na bino mingi na maye oyo bokomelaka biso na ba email et puis mingi bobengaka biso na ba téléphone ya solo lelo tozongeli papa Mangongele le prophète Mangongele ndenge bolandaki ye batebelo balandaki ye bobengaki biso na téléphone bokomelaki biso na ba email bolobi ete papa César il faut zongela Mangongele ngai nazali moumbu na bino ndenge na kolobaka tango na tango ete tango nyonso nazali prêt na makambo etali likambo ya mvuluzi kimbangu pai nyonso bino bokotina ngai na kokende ya solo tosalaki effort ete tokoka kokota contact na mvuluzi Mangongele po ete ye mikolo oyo azali trop pris kasi andimaki invitation na biso ete yaka tokoyamba yo ya solo vraiment bayambi ngai lelo napesi bango mbote ndenge ba message nyonso bazali awa mbote na kombo ya nani ya Nzambe ya solo vraiment ngai nasepeli mingi parce que bango bayambi ngai na kombo ya Nzambe ndenge bakoyambaka mokolo nyonso na kopesa prophète Mangongele mbote sima nango tokolanda masolo nga na ye tokosolola mais masolo ya lelo ezali masolo ya kimia ezali masolo ya kobenda na te kasi tokolanda ye parce que ye azali na sagesse ya bonzambe ye azali moto azali koloba vérité ya mbuluzi kimbangu ye azali moto azali kofongola biso peuple africain to kwa koyeba nzambe pe bokoko na biso ya solo bokoko na biso pe bonzambe na biso tozali kobungisa yango mingi yango wana bomoni Congo to Afrika tozali ko avancer te par rapport ya ba continent mosusu bazali ko valoriser bokoko pe bonzambe na bango bazali ko développer yango wana biso posa na biso ezali ete bato nzambe apesi don to mayele wana pote kwa kofongola batu mayele pote ba kwa kofongola batu vérité batu wana biso posa na biso zali kokende koluka bango babimisa vérité wana po ete bata mayele ba bongola mokili ya Congo po ete bata mayele ba bongola mokili ya Afrika po ete biso pe passer kwa kosila tala lobby total na kata ba télévision ba lobby ete un savant africain azali congolais asali fusée ya solo ezali likambo ya kokama kasi biso bakimbangi c'est to bato tali ko croire na mvuluzi kimbangu ezali likambo ya kokama te po ete kimbangu alobaki ete bokozala mayele koleka mokili mo ya solo vraiment tozongi na kati ya émission na biso tokopesa papa Mangongele mbote mbote mingi papa Mangongele en tout cas mbote trop parce que na pesi na bana poto koto wuti ba mbote na courage bosali ke ye monko ya susu na souhaiter bino bonne chance bolanda biso lelo malamu pe na pesi mbote mokili mobimba na komba nzanga bakoko ndenge mvuluzi kimbango alobaki le 3 octobre 1921 ke bana bilaka baroya lelo bomoni biso tozali kolanda kaka likambo wana vérité c'est vérité jusqu'à que moto moyindo aye ba source na ye origine provenance pe esika uta na bonzambe na ye kino akoka kokela biloko nzamba pesa sa mabele likolo pe bipai na bipai vraiment mbote mingi na boyei na eska tozali na kombo ya nani ya Nzambe bongolo meso bai baboyi bakoko fimbo ya nini bai baboyi kolona nzana na libu bai baboyi kimbangu bongolo meso esengote 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 totondo nano nakanisi ozomona oyo toza lokola ba représentant ya baninga na biso bazali siko kolanda biso mbote mingi vraiment na boyei nao na site na biso ya Yambo esika oyo toyambaka pe bato ebele na komboka ya nani Nzambe ya solo merci na kombo ya Nzambe mais papa Mangongele na lobi lelo tokosolola na kimia nyonso bozali kolobela likambo mvuluzi kimbangu bozali kolobela makambo ya kimbangu kasi bato bazali kolanda biso balingi pe bayeba selon bino na mayelo Nzamba apesi yo na mayelo okutanaki nango na kimbangu tolingi toyeba nano historique ya kimbangu yebela ndenge parce que batebele bayeba kaka kimbangu te mingi balobi kimbangu abotami na 1887 et puis abani mosana na 1921 kasi selon bino bozoloba ke kimbangu azali ko éclairer même Nzambe ya bakoko alors que bakoko babandi avant 1887 au kimbangu abotamaki to kimbangu azalaka déjà avant 1887 wana mutuna na biso ya liboso ya azali yango en tout cas matondo mingi na mutuna na on na kopesa baninga bola nanga malamu bipai na bipai parce que balobi que toute vérité n'est pas bon à dire mais lelo vérité kozala bon à dire pona ko sengeli peuple noir bakoyeba déjà que kimbangu o toza koloba pona to éclaircir bato 17852 déjà malades o ya biksaki ça n'est pas place à outil asali déjà plus ou moins 146 morts o a ressuscité na kati ya mboka Congo bakomela yango ni na mukanda moko teke comme évangile sacré
le quoi la Bible, le quoi la Coran, le quoi la livre mususu ba bouddhiste ba komato ba Torah ba Tamoul ou bien n'importe quel livre du monde au bazo ko propager que les livres sacrés. Na ko yebisa bato yebe ndenge boye que kimbangu avant to yeba e sengeli to yeba nanu tango Jean-Jacques Charles ayaki na mokili Congo oyo baza ko bengelo Diego Cao na yebisa ki baninga pe to lobaki ke Diego ezana ki portugais c'est Dieu. Un Cao ezali na ki portugais c'est chien. Et l'ingo lobaki le dieu des chiens. Ce dieu des chiens là Jean-Jacques Charles azalaki moko oyo azalaki comme envoyé cardinal ya papoté pour na ko découvrir mboka na biso à travers na côté ya Mbanza Congo oyo babengi le 5e roi du Congo Nzingankuvu. Tant bakutanaka atunaka mo ba question ndongo tuninga pour na répondre kimbangu toyebi lelo kala ou bien akotika la seko na seko. Mais 1491 na 217e pape Léon X à travers le 5e roi du Congo déjà asayebisaki déjà bango ke mobiki na biso bakoko balakaki azali na biso pe akoya tokomoni na nzoto komona ye Mvulus Kimbangu akoya na kati na biso pona ko sikola biso kolongola biso na boumbu pe kotia biso na matière première déjà na 1491 depuis le 5 mai signature wana sinyamaki Kimbangu basi bayebaki me bamonaki nanu yete to bandi descendance un tomoni koko Nzinga oyo auti na Matamba apesaki kombo ya mboka Congo na époque wana avant 3e siècle kombo ya Congo mwasi mutapesa alobaki ke Kimbangu akoya Mvuluzi. Cela veut dire alakaki déjà avant 3e siècle que tokomona Mvuluzi akoya. Mais les gens attendaient quand est-ce que bakomona Mvuluzi. Toyokomona mama Kimpavita azalaki na kati ya mboka Mbanza Congo azali membre ya tribu ya Koko o bazali kobenga Kianfu yende mutu bakoko baye komona mbula ebandi jeudi le 29 juin mbula ya makasi ena londende kake mupepe banzete moyen ko résister ezakite bamoni mapata ekititi na se epesi embouteillage na mboka Kimbangu aye na kati na londende na kati na mokili aye kokutana na bakoko basepeli na ye baye kobenga mwasi oyo olimbisi baye kobenga mwasi oyo ayebi na mibali te. Cela veut dire comment on est Kimpa Vita isipa ou bien Vita Kimpa isipa babengi ye babi kende kuna okomona mwana azolela kuna na zamba okokuta ye londende lingi ye kasi kende kozwa ye omema ye yonde muto sengeli kozwa mwana wana. Mais origine ya mwana wana ndenge bakende kozwela ye en tout cas papa César esengelaki moto moyindo na bamindele to tuna malamu yakei azwi mwana na kati na esobe kobima zobima alukaki pe koni parce que mbula wana ebetaki ebandaki kopesa embouteillage ya linongi ya londende. Mama Kimpavita azwi mwana oyo abimine pa bakoko balobi bana lelo yondo za mama na ye kengela ye yende oyo balobaki ke akoya na londende akoya na kati na bakoko bakoye kotika ye ndenge bana kolotisa bakoko ndoto kende na simanda kokuta ebobwe okozwa bayaki kotika mwana oyo na bolingo pona kobikisa biso bango moko bakoko mutu bayebi ndenge nini ya yaki ya bisika Kimbangu asali ba merveille ya Nzambe okokamwa. Dernière photo ya Kimbangu na vie na ye yango oyo awa na Kasapa eza carte postale tala ngo bien omona ke Kimbangu azoseka oyo ezali photo ya munyato te oyo ye moko belge agarda yango na musée na ye kuna na poto. C'est papa photo lakisaki liboso ozwi yango wapi ozwi yango pe ndenge nini nazwi yango puisque yende muta favoriser ngai alobaki ke nakopesa yo mabombani oyo mutu moko te asili kolobela yango. Voilà ya solo bala émission na biso vraiment ngai posa na ngezali ete batu ba kwa koyeba Mvuluzi Kimbangu posa na ngezali ete batu ba yeba vérité ya Kimbangu photo yo papa mangongela la kisi ya solo ngana azali Kimbangise maintenant na mona yango te o ya prison ya Kasapa et c'est na tala yango et c'est na mona yango mais photo la kisi ya le jeune Kimbangu nanu na mona yango te vraiment ya solo ba recherche na biso ezali ko continuer mikoleleki ba belge ba la kisaki photo ya Mvuluzi Kimbangu na misé na bango ya Terviren. Yeah. Ya solo mingi bazalaki na badoute balobi ce n'est pas lui oyo tango monsieur koza la ganaye tozana badoute tilelo mais c'est vrai photo wana ezali vrai
ezali ya solo mais oyo pe prophète Mangongela la kisi les jeunes kimbangu ya solo ezali ko laksa mabena na sir ezaki na prison ou bien ezali wana ezaki sikoyo le 3 octobre 1921 oyo bato balobaka na Mbanza Ngungu ntango babimisi ye na kati ya ndako azalaki bien rasé bien coiffé babengi bana ya basoda oyo bazalaka na kanso na nkulu na epoke wana babengi bacongolais oyo na epoke wana oyo bazalaki na régime chrétienne basala banzube bazwa bamabaya batobola basete ebima babeta ye bazobenga ye comme un diable babandi kobeta ye banda place awuti kino ti devant juge Rossi mpe na memi na procès na ya ye procès yango oyo jugement du conseil de guerre à Tisville à Mbanza Ngungu na l'action na photo na procès. Oui, à solo procès to mona yango te procès wana ba changer yango. Ça c'est le vrai procès où na document ya roi. Oyo yo tanga wana ba changer ki. Ba tchaki yango na kombo ya Yezu. Ba longola ki ba phrase pe ba paragraphe. Oyo origine so na tangeli yo mobimba komona ke Kimbangu asambela nzamba bakoko pe mundela regretta ki alobi ah so to tiki mutoyo akolakisa ba maindo ba matière première na biloko na bango tokoka ko egeye monde na bisote. C'est pour cela Kimbangu akomaki poursuivi mais tant ba yaki ko condamner na photo na lakisaki yo ba memi wapi na Kisantu basalaki grand croix ya 15 mètres tala kuluzu wana ba yaki ko kosa biso omoni awa le 2 avril 60 papa Diangenda yeyo jeune papa Diangenda papa Kisolokele tala croix bachela Kimbangu awa esika likambo esengela kezala awa me babomba yango lokola yo zali mutu ya recherche tala esika likambo esengela kezala ngai nalobaka na bango ke donc balingai bacha Kimbangu na croix babachi Kimbangu na croix bakose likambo ti le 2 avril 60 na matadi mayo ezalaki papa Diangenda ezalaki présent mais croix ezalaki te papa croix yango wana lakisi yo croix esengela kezala te pe Kimbangu wana bazoko luka azane mutu aliwa te parce que tant événement yange bati na Mbatakuluze esalemaki Kimbangu abimaki na Jean 23 Jean 23 devant représentant ya basango oya yaki ya yambo ba rideau ekatanaki place bakende kozwe na Mbanza Sanda bato baki na Kimbangu basiliki babeti soda ba mindele matoi moko ekatanaki Kimbangu azwi yango aluki matiti na Nzambe abambi yango Kimbangu azotamba likolo bato na se naza na messager moko azali awa koko meya okotuna ye aza mutu kote bakanga Kimbangu yeyo aza na ngai représentant ya mboka na bango bakoko ne bayebisa Kimbangu otambola wapi Kimbangu justement tango bakanga Kimbangu na 1921 poussa un peu la micro ayebisinga boyi yazaki mwana muke koko aboti mama ngai azaki mwana muke tango bakangi Kimbangu na 1921 po akene po condamné siko abike no biso to yaki bana mike nzembo moko bano yemela Kimbangu bazembele boyi dompe vewiza o makanda mabantu meti yaula dompe vewiza ayebisinga ke Kimbangu azotambola na espace bazotandele maputa mandala la tinenge bakendaki neti na Mbanza Ngungu. Voilà, ya solo wana ezali confirmation papa uti kopesa biso ezali kaka pona koyeba vérité ya Kimbangu ezali kaka pona koyeba mayo malekaki parce que histoire na biso batu mwindu mundela boye kotia yango na livre bakoko na biso bayeba kokoma te kasi tango tozali kozwa ba élément ezali malamu batu ya mayelo bozali kolanda biso bo bana kokomaka makambo wana po ete le vrai histoire ya Kimbangu ekoka koyebana makambo papa azali koloba ezali histoire selon ye na o ba recherche ya sali biso pe bakimbangise tozali na ba histoire na biso o toyebeli simo Kimbangu kasi problème na biso ezali ete tokoka koyoka vérité ya moko na moko po tokoka koyeba vraiment vraie histoire ya Simon Kimbangu ya solo balandi émission na biso tokozwa ma pause ya moke topema comme ça tokozonga su na plateau na biso tokosenga nzembo sima na ngone tokozonga na kata plateau tosengi nzembo na kombo ya nani ya Nzambe bongolo meso
liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko etikala bongo na kombo ya nzambe ya bakoko ya mokili mobimba mangongele zongela bana na yo obazongela nzambe na bango Ipagita zongela bana na yo obazongela nzambe na bango etikala bongo na kombo ya nzambe ya bakoko ya mokili mobimba etikala bongo na kombo ya nzambe ya bakoko ya mokili mobimba Banda mungu kubakangira moko emanu kakaise inyakako Banda mungu Kuna banda mungu kubakangira moko emanu kakaise inyakako Unamanda 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 mungu kubakangira moko emanu kakaise inyakako Mululendo Mululendo kimanuka kwisila Mululendo Mululendo kimanuka kwisila Mululendo Mululendo kimanuka kwisila Boya sepo Boya sepo Biso ba message toyelelo Kalilo baba koko na biso ba elaki Nzambe biso